Hi guys, welcome to my channel. Na pesimbo tena babonenu sa Alpha Kitchen. Tikete lobo kanzambe ezali kona bino. Lelo nazo kinoko sa mikate ya bitabe. Masa tone to sala mikate ezaka mikate ya loso ezali, mikate ya makemba ezali, mikate ya bitabe ezali, pe ya tangawizi ezali. Lelo nazo sala ya bitabe. Nazo la sa ingrédient on osala la mikate na ya bitabe nikola lelo. Nazana bitabe foko zwa o etela penza makasi ozomona ndenge ezali po ezala pena pete za makasi te. Donc bitabe na yo fo ezala penza ya kotela. Sucre vanille, yeast, mungwa, mai tokosangisela na mafuta ya sunflower, sukali na farine. Eloko ya liboso longoli bitabe na yo baposo. Oni bitabe za pena ya kolemba penza eza ya kobeba te. Mais il est mis bien mais ça a débatté. Yami baye tozo sala tozo fina bitabe na biso nyonso efinana soki eza makasi okofina ngo telefone eza pena pete tofinana bien. Farine ezali na mesure o moniki koki ko salela ngana osala kaka ndambo. Nona sali ndambo a paquet na tie revi na tie mungwa na tie sucre vanille. Osukoli maboko na yo bien. Donc, okoki kosangisa ngo po esangana na bitabe na farine. Moniki na bakisi mai te kaka nde na niki bitabe yango ka nazo finira nango. Koyo nakobakisa mwa mai mokie po pati na ngeza na mwa pete ndenge na lingelaka. Tonanga oyo eza mwa makasi ndenge na linga pati nanga na bakisi so mwa mai moke. Na minute oyo okoyeba komeka sukali po bitabe za na sukali yango na teki na sukali te okoyeba siko modelo linga sukali na nena linga sukali na bakisika ka lutu moko ya sukali po bitabe eza na sukali meso linga sukali mingi obakisi na ndenge oyo olingela meko nanga ona tie na moni ekoki na sukali ya bitabe. Siko na zo zipika pati na ngai natika ngo pendant 30 minutes po evimba. Mikate na biso tozo betala siko ndenge farine na biso totiaki po evimba. Farine na biso yango oyo to balola ngo obaloli lisusu moni farine ekomi do siko ekomi kaka na minute okoyo kape sukali na yo soko moniki ekoki te obakisi. Siko ekomi ka tango ya kubwaka. Pona nga sukali ekoki. Mikate na biso yango oyo mikate ya bitabe. Yaka ndenge moko na nde tosaka mikate ya normal. Mais soko osali keba te ozikisi yango. Donc fo moto na yo ezala mafuta ezwi moto liboso makasi. Après odimina ngo nde obandi kobwaka pona kati pe bela. Monde ezotela rouge. Donc ezopesa na posa ya kolia mikate. Soki yindi eza suki toko te.
mikate na biso ebeli sikoyo nazokende kolongola yango na nyonso ntango ozolongola mikate na yo na moto zwa mwa tishu tia na sani na se po emela mafuta po ezala mafuta te otie tishu na yo boye emela mafuta oyo ozolongola nango na lutu apres odeplace na sani na yo ya bien ntango ozoservir bapaya kitoko vraiment nde ezomona bo kitoko na kolia kitoko na kotala kitoko mpe na kolia yango wana bozangisa te bosabone bolike boshare kosalaka ya normal ya farine me ya mbala oyo meka mpe ya bitabe tokomi na biso na suka na emission na biso mokolo lelo oyo ezalaki mikate ya bitabe soki nano olia na mikate ya bitabe te meka ozala desi te eza simple na kosala yango donc kobosana kolike koshare te mpe kosabone tomonani mbala nsima bye bye.